Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Sito ya Gayare, HP Media, Sita Gayare, HP Media, Sita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media. Bon début de la semaine, Bino Nyonso Bozolanda Biso Libanda Yamboka. Vraiment, Ngamanela ici la Benjamin de la presse congolaise, la diva Nadane Sengolelo Penza, Yako Yamba Moko, Yaba artiste plein de talent, vraiment. Donc, comédien Moko Azana Babiloko Nakati Naye, c'est justement Kaka Poto Bongisa, début de la semaine Nabino. La découverte Yamani Lelo vraiment et Zawana Kaka poto bongisa semaine na bino parce que Koseka et contribue à la santé Koseka et Zape Moko il y a traitement ou ils a recommandé par ba médecin. Donc le ko la manela dans la kana souci na bino on a pensé qu'il vraiment pour la santé na bino yango lelo na yambi vraiment artiste na ngato petane masolo na ki bo kanga ba panti. Ba s'il te plaît non senga bino bo somba déjà ba Vix bota pembeni. Toyo kaka Jésus de Nazareth hein. Namboka d'Égypte, Namboka Israël, Kundamelelo, bon découvre benda Jésus à Kinshasa. Bozo yo kabino donc nulle part ailleurs. Kaka on a découvert chez Mani. Quand on a promis à bino blora malamu. Maman Brigitte, son match déjà Vix pembeni maman pour pandi nebi ke kangamba. Maman gêné. Maya Malile sera déjà pembeni. Pour bozo kufande pandi awa. Vraiment. Na ko koloba te bonga mona sina seki avant na botele kana ndinga zali. Elongine déjà koseka Dominique ta Dominique Kabongo bayi la vie na ngai talaka elongi artiste vraiment Denis Marcos Tabou Denis Marcos Philo hein Mona Kaka bonjour artiste bonjour maman nasuka nakufaka na koseka ngai te nakufa na koseka nga moko te bandeko ba Holanda biso be bakufa moi présentation na osala moi biloko yango bon bino moko boyebi ya liboso na se présenter oyo ngai soki peza nga te bo signaler nga na kata na émission nga kombo na nga kizubana ta précisément wera etage machwangele talaka ka zoba na kata mboka donc na betela ka classe normale yo moko yebi kaka na kota première maternelle na âge à 25 ans. Donc moi j'ai lu natanga pour na pesa ko to ba paralo comme na double maternelle buyoka maternelle 18 fois tina telemiao na leka campus na mbangu na bima licencié en bourrique oyo buyoka baganga ka tono vide wana na ba titre ya 3 ans nango noko nanga propre tono vide. Donc je suis vraiment remboursé de tripoter donc et c'est ngormo na bino merci. Cher internaute, comprenez que un artiste ABC Bino Abi a doublé 18 fois la maternelle, la bande première pour ménage à 25 ans. Donc il faut s'accueillir pour ça, pour n'inviter artiste vraiment taillé mon papa là. On doublé 18 ans la maternelle. Bon, moi ni batuloko la babiso. Tina yawa uyebi na sana problème. Na lingi kuna tuna. Na melai kisi na ba never na legi loso ne na utolia buda na yebite so na kufa me nzamba sunga kaka. Na yebite pona milaki pe kisi à part loso na budela milaki na kisi yango na yebite so ko sale sandi avana koma wa mwana nanga emo otiko bela liboma na kenangi na mwana na église balobi no akena kosimba kisa ngoluma nde na kenene ne hôpital telema balobi kana bangu teto kende vanda lelo na uti ngunza ma eza ulianga mbongo merci vraiment bana poto ba benga bino banani mutavena na poto ba yo benga nani poto portuaire po mutaboko la makako ba benga Saint-Gerki donc ezaka bongo merci. Ouais.
Unayebi ke oseka po esa bien. Tande tie, tande pesi vraiment. Ka pas manela. Boyo ka artiste ko ba kaka non. Ngaku tuna lo balanga mingi te na otike kaka artiste moi li solo. Po ba landi penda EHP Media ba sentir. To sentir na biso mais to konta super na bango makasi. Po talaka de bi a semaine, moi ba tu ba oza sala moi ba tu bien po ba banda moi ba misala bien. Yaya kotanga mbandaka na Kinshasa ezalaka ndenge moko te. Kinshasa soki toye classe bazobenga registre d'appel tonimaka na fier mabiala présent lukombo présent mambweni absent mbandaka bongo te mungala atangaka na loma prof azokota na classe lokola moto ayebi tumba prof yango mpe yuma te mobali omona bena makolo bakwanga elongisamo lokola luketo amuyaka tia koto koyoka endurance bino baeleve losako bokeba moko ajoka na molangi awa saprete bino rese na pero bokaka kala na eteko lelo awa na libinza elingi etre apele eleve bokunza mpela o iyo profe bosoko kinzi borumbue na yari awa boroma nyama libolenta oya ngayeyo engulu libodo bolangala aya ite akeko pepa liziba o wana kutanga mbandaka. Vraiment félicitations vraiment. Nakamwe on le félicitations ngako munanga félité na teka na citation te obosa ine longière mususu ngaki zobana ta merci. On a raison du doubler 18 fois franchement. On a raison de doubler la maternelle 18 fois. Yaya bino batu bochaka ba chinois tembenga na ndimi ba chinois. Chinois sali wesa répondre na ville participation $10. Na zalaki na mbongo te na fraude. Na yo coordinateur wesa ba chinois revesenga. Tia fraude stop. Ton caca ne peut pas sortir ici. Ton caca ne peut pas sortir ici. Na forcé wese gangi na lingala ba mongo. Jongi sali fukuwane kobima wate jongi sangu. Merci. Wow. Même Nabino Kanebola Nangane Dokufa biso ensemble parce que na Rokufa Ngamorote. Dans la ligne penda biloko ko elekate. Nazala nena ba égoïste parce que ngai na linga minko partager o ya malamu na tanango. Donc on va lova na ngabino bata bandandero ba lanzina ngala découverte. Donc encore bombe la bino oté. Donc désormais atikali ya biso. Donc tobano ya po ba bilenge yo. Lelo kamsinga ti bango bazala na poto wana ngaki subana tele na kamwe. Na poto neti ba poto balota nini? Ka ba shawarma, ba ketchup. Biso na Kinshasa ndoto ponaka milie neti na ngingasani ndoto bandaka na zamba. Muto Holanda yo noko na yo moko. Pelo kwa simi kosa no telema ndenga bambo ngo. Oh, kisima te tiko sa boye ko yo kimisa bato ngingasani po ba komina Kinshasa déjà etondi bato. Ko le bato ngingasani ba yo ka susu bandoto bongo. Ba kimali susu ba ya boye. Ben lo isalinga bien. Ngaki subana tana kosa kate ya mama. Babotaka mutema babotaka mwana te. Ngana lobaki na bala na poto wana na memi ngambwe. Mais bana poto ba yebi mwasa poto kombe banaka na français suki na tendresse. O aka Shakira de Monaco, la Lion de Brandy, Beyoncé, mais biso kombo mwasa zo bana na loyenge suka na intimidation. Ana luboloko, Sandra Kunzula, eyenge ko bolo, merveille maboso. Musu kombo zo bima lokolo ba fingi e bijou masasamba. Yoka komba mutu. Vraiment, na bino nyonso baye batengi kombo vraiment tolinga bino mingi to pesi bino bambote bisika bozwami ba ana nyonso ba bijou vraiment tolinga bino manela linga bino mingi dédicace bino yangoyo boyoki nena prometteur bino to baki ke to zana Jésus de Kinshasa artiste plein de talent bozo yo kasikoyo artiste abetela bino ba film a Jésus o totalaka na français yo kaka na français toyoka kana temps ya Egypte siko toyoka ngo siko na Kinshasa donc tala ba grâce to za nango na Congo tala mayele o ba congolais ba za nango oh Jésus de Kinshasa à suivre tout à l'heure mbote na bino lokwa bolinga ki mbote na banda kuna bino na pesi bino mbote pesa mbala suka na ngaka bozo batena suki wana e ko mama mwana moto bakobeta ye bako nyokola ye bako bwakela esoi bako baka ene kulusu pena sima mikolo misato akosekwa abate ayo bagomela kipona ko yana bakupe mutena chuna baby ye wana kanyimo kilimo bimba esengo na muto alati kupe pasa na makolo akupe maana muto somi kupe na share pola temso makolo kwa chode chapma botika bana mikeba ya pene na ngai po bigogo na bambateze ya bango e utai bango komela bangi na galea musuko ekoti bakimi mbango malunga bakomi na betele mpona kolia malewa simo ina sakwiti ya bangi amoni za seba tumbale kola nzete pe alobi mote itala batumi bale mote atala boye mutu moko pa reprocher simoni soki bangi elingi yo tetika na kalaba miracle zalaka mingi baeli somwana wite ya mwasi wabokeli mbasu na tolo pe mama na ya lobi mote itala mwana ngai
ori babe na famille ngai ata basotia na ngai mameso ko kaite pe so rebi zonga na yango kuna na ko simba yango te po simba mina mibali ebele pe tele osakana nango o yeso apesa biso ba momite na kala batuna ka mituna motei pona biso bandumba pena yanolaka soko négligé ndumba na seri ya mbula ne elango ko lukaye batuna ka motei pona biso basoda pena lobaka yebake civila za mungamba na yo ndenge nini ye na nduedi yo na mikitisa beta botola soka boetinde prison ipa mateko fele civila yo kaka na nkuba pe batuna kanga imotei pona biso basular pena lobaki yango esengo na mutomelaka mingi maana mukolo ko suba na miso abokilo pe moko atuna kangai motei mwasi ndumba lelaka na makolo na yo posalaka nini pena yo nolaki ye mwasi ndumba leli na makolo na nga mutapandani tina niveau ana na bwaksa ye yesu nenkobat bogeni ana bikela motata na ngai pe mususu alobaka na nga motei pona biso bakuluna pena lobaka pona bakuluna na koloba te po soki na longo aliwa na ngai nazala nzoto bitumba te batela sante na yo pe moko atunaka ngai tesu ya suka motei opanzaka wenza kala panza pe ya lelo pona yanolaka ye wenza kala ezalaka seri ya Rome lelo kanyama olingi omona ebembe na ngai nalingi te naboyi kufa merci jonga nano a le grand journal tosalenga na yo journaliste ndenge kaka makambo ngo ezali. Wow! Nous étions à la toilette. Vous étiez en toilette comment? Bonjour. Papa, ngai nde mukole mission. Ah. Oza chaud Makash. Chaud yo ka couleur chaud, famille na bango. Ah bon? Ata chaud. Yana bango. Comment enta sama pembe? C'est présenté bana ya poto po yeni nga sabo journal munene sala ka journaliste. Bana poto ba yebi. Donc dans découverte munene ezo sala mana poto. Baski zenga. Na yo ka Belgique azala moi sto mbali. Belgique est un pays. Balba italien za lesbien. Ta botinga no comprendre ngabo. Ah, Belgique yeba kango lelo. Belgique est un pays. Ya yanga dobi na rateli wa. Na tini mwana tumbako zimbongo tumbako alie. Azu sima kangina mezela tumbako elinga sima na ndako. Na jocha sima na solo nzoka na zo kule beton na zo yebate. Na cha inchebo e brique mbimbe bimi. Toke no hôpital yoga docteur pape so bandi fondation sili sakaka merci. Continuer ya ngoka katina suka. Presse yo yebeka ko kotipika mama. Uti na luwa. Ah, ngai na uti komina wa benga ngoni. Ah, na bossa nsika na uti. Est-ce que c'est normal mutu normal au bossa na place au uti vraiment? Sika ne parler ni na bossa ni amer. Na bossa ni parler. Adresse na ko ba mwa muke po atana tato no fanda na no ka no belela. Po kote mo no bata mo to ba no bela ana so be o se ko ma so be nini kombo mo bwe kaka ya ba ja mo bwe me na bossa ni ko mi. Comment tu as un genre à mon toit? Et c'est qu'à outil à yébité. Le raton s'est référé dans na bateau à moto pendant rebelle. On a un chinaï. Nga nesko ne le sel nga ne bongo pe atang sanga chikite. Nga ko la via ki wenze, nga no be nga shege. Donc même comme on a même tina za comme on a bien oti. Donc be nga shege comme on a na bien oti. Voilà ko comme on a bien shege. Ba bien nga shege. Donc comme on a yimo yébité. Ce qu'on fait tirer nini bo salé linga. Donc yebi nga jawana yaza oyo ba français ba bengi enfant de riz mwana kola na loso. Donc chéri azo kola fofo ezala ka face. Mwana kola na loso te mwana balaba. Aujourd'hui il y a bien enfant. Les amwana riz ezani loso te. Oh. Loso riz eza loso. Yango na te. Riel. Donc c'est que l'osso peut moi c'est pas la riel, donc rina riel. C'est que l'osso mbali ri ya moi c'est riel. Bon sang, vraiment binomi balé nzambela ngai. Ba na biso ba comprendre mama kam tolo ba. Maman gêné, maman nanga mutu ko moswa, maman na yebi ta yo tala na modèle bato. Christelle. Ah Jonathan. Riel ri. O ma te ke ndenge zali. Moustique ngunga mbali, moustiquaire ngunga mwasi. Maman, yo bena ba 18 ans yo balé na classe wana no ba prof batangisa ko ba. Maman nga na betela la classe tolo nga na double maternelle 18 fois. Na bona toucher na le primaire. Maman nga na za licencié en bourrique. Koza la bourrique na mboka munene bo zapema. Yo batu boni ba pasaka comme ma bourrique mais nga déjà na bota ma bourrique. Bourrique eza mutazo boule Eric, yo wana bourrique. Donc j'ai la boule Eric, bourrique. Yo ka si bourrique eza nini? Bourrique mutaza zoba. Oza zoba, bourrique eza oui, naza zoba po na kala mama manda ola tsabiso kusha ikizoba zoba. Yango na koma zoba. Kutu ne na
oyo ntango nini oh mais babilo mo bakoma otekela bato bazwi balinia bamoustiquaire na bachasser basangisi yango Pampex kane moto ezobomisa mpo ntanga koma Pampex te komone mer ekozala mwani ntanga bagafe banini na bamwa maître yanke asala bagafe esimba te nini tampon do Tampex do temps aussi avant de Tampex pas yaya oyebi ntango namoni shege arabelenge eloko moko yaya bino bato botambulaka oyo nayoki libumu mpasi na nzela azala vigilant frère moko auti njila katima ya njili oyo libumu mpasi ake usenga o ndeko boyede ngai wapi na lupango balambaka gene balexi elega na nsima batindi mwana memela ye mai yabwaka na nsima nzoka nde nini agene katikati ya kantine ye mpe bwaka kaka gene telema papier génique eza te asokoli na gene abima boyembala liboso na mona moto alangwe na luketu kwiti na fwenge na niveau moko donc alangwe na luketu donc sokolangwe elongwe na monoko ata bino moko tozala mpe bato ko babi moto azolangwa lelo kotomeli soki moto amolangwa na luketu yango banosala bongo agene kotelengi na nzela nini na nzela luketu kasi wana ye aotambula obina donc kwiti ate na nzoto me makolo luketu donc drink meme stratégie wana be koma na bata moto omona moto ya moto azoleka libumu azokosela moto ngai mpe na mata moto aleka libumu biso toyokaka pi nzoka nde ava pi eya na klaxon mosusu ezobima asangisa de klaxon puimpi adena na 3 mabulu puimpi moto est déclaré attention les propriétaires de cette moto est déjà farate eloko esangako mwindu mukombo so vraiment azalwa likapa chocolat na ndenga mabe te te na bosani limbisa bongo yoko sinalenga te oza mutu nanga mama tala ngalo mina risque vie kana na limete mama nazo suba na miri njoka mira la police nayo kwa kana luketu karaka yo moko po bosani te solata za muyandi so ake armée muswahili nayo kaka acha manyanga na rabite na za munyanga te o musuku o kuna musikia wapi na rabite subela boya bata musika te abana quartier o habari muzuri na chebo vie yo kisolo masanga na uti bar te na za petino quartier o kuna kusaliria fraction kuna kufutiria mbongo namona bimisi motoroya o kuna Moïse mbie patuka bango majebe trésor putu Blaise lelo mbele na lebite na kendete po trésor putu ezalo la bana mura na Kiswahili mputu yaya aibsinga no sale fraction pesa mbongo yaya ngamo bimanga na poche 100 francs mobala tika la rampiaka te to luke chanja 50 limete mobimeza te oyebi tozonge sika na subaki nayo ka soda autant 50 tika li subela on kaka to luka moleki nzela subela ngo non vraiment mboka na biso te nzambe vraiment za bolingo mboko yo eza na batalon mboko pena eza onde olobiana ya batalon moko ya danger ya dégâts mer ya dégâts yo talano eza nini nga talon na ngai opepa wese nzambe odo pena do pena nzambe pesa nga pena rete yo opepa wese mo cop mo eza ke to ke pepa wese to ke na pepi wese wana jeke nazo mo mikena nga ba pesa nga yango na te na mukili ndeza batu mususu charge tambu tumsu na kicheza na batu mususu ba rezona nini obota mina yoko koli okomo sana gombe okomino kana ba jeep na mbongo charge bele bongo po anini jalo kwa ngana na ngari na ngai mangar bilanga isifika na vivre sili nana ocheke ngai se mtatali ana ngote aleki opemi kiniet ka ertu batu basenga yo batondela yo ça dépense ngai neti ngai kolinga mwasi pe nini ufwe basko kalita mwasi no kolinga ngai basi bango bazolia bango mbongo ngai bazo nga mwasi te mama nga na préférer femme de nuit momi ça de prince ayaka na transport yaya ayaka na transport na ye azongi na transport na ye quelle volonté asenga parcours te mais te ocheze mi satan na bokolo liyo nga na za bokilo satan na père de 4 enfants au ciel donc naza na bani belé na sama belé bino pena bwana bozo senga pena ba délivrance makasi ya obeta tolo na mari de na femme de nuit mais déjà boyelo ko calculer mais j'ai la chege calcul na yo milongoli pona nini to senga délivrance ye délivrance ngai délivrance sali nini délivrance tant to tchena yo sali 3 livrances bon ça va likambuté mais mama yebage masangeza muluba te mais soko fongoli masangelela ka chikapa izana tina mzawulani chikapa ezalo la moto muluba e moto so pena mulube mesana na ye
odemare moto mulubo oyo kaka omboka kupana nkwetu angata makuta angata non isende bongo non ba moto nyonso ekoma nango kaka ya baluba donc ichenga somo excuse alors William bozwa lupango ya yolobo chango na pusu naza na émission lupango ya vola ata bino moko botala nanu bolobela émission na ngai ngam na yambi ozoyamba telefone ata yo moko talaka lupango na pusu esika ezalaki ana nde mai yango wana albi alongola po mo ezala batango na pense akanyango peut-être nde ezala kotala edinaka yango akanga yango ata na pense na sima wa pasenga Madilu bonjour Madilu naza na place des artistes neni ni kuna Madilu bakangi tabule ya sali nini bawelela beti masikini ta wemba pe ye mutakufi kala te ngatala yokate ngano ko ifalaka kufa lelo to jampia ka to pushango dimanche kaka oya kufa mbuleleki ye mtu akufa lisusu William Zema mwase komari 9 mois likola mpia ka teki 6 mois tikali 3 mois 3 mois ngotika ngona charge na tangwa zwaka na poko po pile beba te papa leki depreta la ngana za yoka naza papa leki na kukosa yote oyebi ke papa kulutu depra bota mati lelo nanu bakata yete bakata ki elobi na 5 heures pa bakulu na utaki matanga pota munene na mukongo yango na yebsaki mwasa mwana nanga lokola mutazate na ndaku toko profiter ngana yeto tia tocha mukana na envelope kene na famille na yepo na balela ye mwana nanga lobi nazalaki na bwati kutu bandumba bazobina na moni mupende place nazalaki na bwaki mbongo tu ba fazer na ba maître ba weleli bitumbe bimi na bwati merci buka simi kata réseau non rappelez merci Zambela ngai je rappelle nino yo bloko ya 2017 blomo zaka moi flash pour comprendre que 2017 mama minene zoya ba se prenait déjà dini ba se mettre déjà à table ba se mettre déjà à la table ezoya. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très ravie, vraiment très émotionnée même. Il y a vraiment un talent en boye. Na joie qui ka moi temps ya koyoka artiste mukie. Donc et ça là qui nga ba kité. Na ko kanga pour nga mo te photo partager ngo. Mais artiste na bandi que oza artiste, j'espère na joie invité déjà na 2 jours moko tozana na 2 événements moko tozana ngo. Mais na ko linga pe moi appel na yo et ko ça la paye sous bien. Tozana ba nini moko chaque fin de l'année kaka ne to ça la rapport EHP Media toza mingi moi social to sunganaka to tambola ki moi mingi papa langa na si roza la Congo yebi to tambola ki moi na makala na ba prison to tamboli na hôpital eloko apasi to moni bana mususu baza na hôpital moi na zozanga tonga ya pamba kaka tonga 5 cc po ba batia moi na mto bana tonga yaki azwi tonga te aspirine kaka ya pamba ba pampex oyo ba clean bana bazozanga l'hôpital moi mutu banda yaki hôpital moi na hôpital bilambe vandi ya saleté moi ba skoleza te et puis ça ki biso pasi yango na ba innovation kaka tozala kala na fin de l'année to ko kabola to changer moi système oyo tsiko to lingi to ke ko kabola moi ndambu biso to kozwa na bana wana net le 25 to ko sala ngona ba pédiatrie to ko tambola na ba hôpital bisika bana bazali to kabola moi ndambu to ko sala na moi pampex moi nini et puis le 30 nde to ko sala na descente na prison ya makala ko kabola bande ko na biso moi lipa moi nini mais tozana besoin ya lisungi ya bande ko na biso bazolanda biso balandaka biso vraiment tozana besoin ya moi $1 na bango €1 na neti ngai ngapi na ONG est-ce que bomona suba mbwa batambola pamba na nzela na nkadra bambwa na sala moi ONG oyebite mikuwa na lukela ba mikuwa donc nyonso wana pe kaka photo sunga tango monike muninga sana pasi neti ngai eza déjà lisungi mais bino batmusana na poto biso pe tozana kichasa bolandaka biso baleki na bino tosa musala mais aide penda pona ko aider mutu na kichasa comme un peu moi passe moteba biso nyonso koma na bino bayana biso ya poto ba vrai jika ya solo bana poto ba vrai mikiliste botala biso vraiment eloko solo ba wana vraiment ezelo ko sala mana kichasa batu bazana bakamoko boye bazana mpe critiquer bazana mpe négliger batu bazo souffrir na ba prison wana faut moi aide to ke kotala ka bango mo eloko moko boye zo senga toujours lisungi dans la cadre idéologie vraiment même nga mo pe na kozala vraiment na kozala na 2 jours wana donc ça na bien marqué ma colonisation ngo ya petit frère maintenant yana nga moko ya original donc merci maman boyoki appelle biso vraiment yo koyoka mbela oyo kokanga motema te ba numéro na biso eza wana faut pas arrêter les cœurs parce que
ba numéro na biso eza wana obengi kaka transfert na yo ekokoma vraiment bokomona bandeko na biso baza na prison bana posa ya koseka bana posa ya sourire to approcher envers bango to lakisa bango bolingo ba biso baza na prison wana oyoki explication ayebi likambo sala ayebi te si je na ye ko bima na ye eyebani te mais ba jour les 31 ya les 30 wana soki to 20 na ye to lié na ye artiste asekisi ye donc ekozala bien donc bokozwa ngo vraiment on inscrivité donc ba détail nyonso oyo kosalama bokolanda yango et puis tokozanga te ko remercier bino après le deux événements wana donc yo vraiment oyo na yo moi ndambo oyo kozwa tindela biso poto meka koyeba ko s'organiser déjà poto tikali na la mama mikolo mike to sombaka déjà ba biloko to bungamaka artiste na yebi que oza artiste plein de talent oza na kati ya ba préparation ya ba makambo ebele amana ya poto ningo to changer moi ba système eza ebele biki to travailler en coulisses pour eza la découverte ba découvrir kaka to beta pena kati to sala ka mo eloko moko boye donc moi retrouver ya bana poto l'air bazawa sourire venant live moi week-end moko be pena to kuti sika moko be to sangali na ba ya biso pour EHP et à partout moi ko seka ça la bien numéro de téléphone ya artiste na ba union so bazona na biso so bazana pour ça ko contacter artiste na ba remerciement na pour na biki na ba libanda mboko kozanga batuti te wane ratarate vraiment neti tous les vieux mwana poto nyonso oyo lingaka ngai kisubana ta machwangele etake comédien ozosepesa mboka leo na émission na petit ndombe te parce que akene kosala mwa faire moko boya par rapport kaya art na moment na zade na studio oyo kutu boyoka ezaka concert à part bora Jésus instrument na studio ba comédie bien kubima ba vieux bolingaka boyoka ya kilwana numéro oswangeza facile na sala ka réseau moko oyo penga mona sala ezaka ka 089 10 62 869 so ina bandel numéro c'est que na zoba 089 10 62 869 na ko bandela ngo donc so ina bandela ngo donc c'est que na pena tina ta mobile za 89 10 62 869 merci vraiment ka onyo so yeboka lobby ka yango azali po abandela ngo 3 fois to ela ngambo hawa papa numéro de téléphone na remerciement ya ba bazolanda yo en tout cas mais ngane ngaba regret ngaba regret yazi malobe bele ngana yeka mama lo bama ale to clôturer mbamoko ngaba regret mais na to pas na si ça na pesa mbote na bato bakolanda nga libanda ya baloba libanda nini oto za carte nini to ba benga carte nini te a carte d'Afrique libanda sko carte d'Afrique na Europe na pesi bato ono so ba yebi ngai na pesi ba mbote chege yo mwana bino Delmani comme de mon nom propre Delmani mwana ngani bokoti na page Facebook na ngai bokomona ngai mwana azobunda azo samwa mike bo soutenir bandeko bo soutenir na bandeko na biso bazana na mpanza ngola mama na ngai Delphine de lingi na mau mama mwana na yoyo na Congo awa papa na nga mwana ngani Emmanuel papa mwana oyeyo babandeko mususu papa numéro na ngai 082 48 13 451 sona bandeli ndenge via lobi toza bazoba 082 48 13 451 bobenga nga esala nga bien papa vraiment mwana bino yo azobunda mwa muke pona osepelisaka azako souffrance na vie alukaka mbongo na souffrir azako souffrance donc ndenge zawana na sengi pe ba aide na ba vie na biso ba konzi ba vie na biso ba konzi la police na za petit na bino artiste okomona nga pe na nzelo bengi nga okabelinga ta grenade kusala nga bien donc na za petit na bino ba vie bela ba soda ba lakinga ba prison ti lelo bazo pesa nga prison nga te donc na za na souci sans oublier pe ba vie na nga kitondele ba vie na nga ba maître chinois ba na poto ya solo donc na pesi ba kam Schengen do ba vrai mikiliste solo obelinga petit na bino marqué combo bopesa ngai te pona bwaka bino mais na sima na donc relation na so ya na pesi bino mbote relation na so bolinga nga na pesi bino mbote donc je vous ai remboursé le tripotement d'une conjonction de la manière de dégorger d'un plan route que ton âme repose en paix que ton âme repose en paix en paix na kimia papa Mba que ton âme repose en paix en paix que ton âme repose en paix c'est chege merci vraiment merci fidèle internaute de commune Asuka lelo vraiment c'est ça qui descend na kati ya commune ya mer ya Kalamu précisément na place des artistes na Victoire bozo mona bino moko ba kombo ya ba artiste o batika biso bino botika mo mboka kala
botala vraiment place des artistes ndenge s'améliorer ndenge vraiment babongisi yango ndenge komi un système de jeu échangeur ndenge zalaka moi ba combo ba masuba tout autour awa mais vraiment standing comme bien babongisa vraiment place des artistes bomoni kaka ba combo ya ba artiste na biso nyonso ba kufa et là vraiment bien griffonné bon na penda mutu na mutu ala na place na ye bozo mona na tira tozana pia mongombo tozana deka donc baza ebele ba Serge Simba ba Serge Ngabon baza ebele ba Marie Misamu ba Fadi ba Bora Izima ba Milei ba Bakolata ba Mimi Mongo ba Tofla Kitoko donc baza tellement ebele ba artiste là donc tokoyi koloba te tosepela ki lokwa azalaki artiste toyamba ye mpe tosolola na ye na place des artistes donc vraiment nga manela napesi bino merci boza partout dans le monde bolandaka ngai o bosoutenaka ngai vraiment bambote na bino merci beaucoup maman Brigitte Etabu mama kolemba te nzoko alembaka mino na ye te toza kaka bana ata bacaprice kolemba biso te vraiment je n'ai amani mama ya bana maman sociale maman nayebi ke le 25 na le 30 vraiment masolo kozala bien. Donc on a eu vraiment place wana eza domaine na yo nzamba sala vraiment grâce à tinda na mokili justement kaka pona bolamu wana vraiment nzamba a continuer ko sala ko kaka bolamu po yo po sala ka batu kaka bolamu vraiment merci na bino nyonso merci à ma famille biologique à ma maman biologique à moi maman Marie-Louise Ngongo Ifema hein oh pona bota mwana lokwa ngaka kama bebo ye kitoko boye muke munene boye mukuse mulayi boye donc fier kande nazali vraiment merci maman parce que au gardanga 9 mois la libumu na yo nzambe apambola yo na bino nyonso bolanda biso vraiment ngai na artiste to comme na biso na suka mais artiste atikali ya biso ya libela auto ko banda ko zonga na ye donc le 25 tozana artiste le 30 tozana artiste moi batu j'espère que erozala boye bien tala botala bino moko wa mukolo yete botala bino moko tira kende mwana kashi kusha bosa niskoleta mwana mais amitié moko chose ka to comme la personne suka po bata boye mutu pasi bo bana poto na kabona bango seloko ngana zoba to bate na yebi yo pena yo kufana likamna munoko te ngana zoba ngana cha tembete ngana bomba buzoba na ngate bana poto to kabona bino ne loko yo bana poto solo yaya bino mo buyebi buzala na poto me biswawa boyebi komo ya diamba oyo tokoma ko benga noa donc ngana confléché chéri na zalaka fumeur de chambre donc na zongi na muke na Bible na Romains chapitre 8 verset ngobila to na Apocalypse 22 na ngambo quartier 1 na Masina Bible za koloba na biso sika bakulu na 5 6 basangani machete zakati na bango pona nini elobi bongo chéri na zalaka fumeur de chambre to vaina nganda diamba musukwe kota kate koti komanda kwese ordre na Kiswahili acha moto kokimilia bomilia mweto kimezate alobi no ndengo bosawana na sono kutamaboko oyo na koyoka na sola diamba kei anukuti mutaliboso sola diamba fimbo jeep anukuti ya mibale tangu na mona zono kuta ya mibale ngamu tamisatu na beti depa na arrière na beti loboko tour de contrôle komanda monika loboko baluki na sima kancheza na poche joka loboko komi na lufu akomi pa na ngai papa laksa liboko na bimisi loboko komanda taliboy a contrôler ta chena zolo malubesiri munoke mpandi atuninga na série nyonso au juste ti fimi di cacao di chanvre merci bana poto et bien bon bozo mona ebwe voix na été voix ne asase ko asala ko na campagne de député mo bwe oyo aza aluwa ko louer voix na été Ria, vraiment, débitez-moi. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotala ngo Paris pe bakotala ngo États-Unis pe bakomone aye sitanga et HP Media sitanga kitokwe www.ehpmedia.com sitanga kitoko na kotala ema aye HP Media chansi amania pista papa HP Media sito ya gayare HP Media Tita Gayari HP Media Tita Gayari HP Media Chansi Amania Pista
Mr. Papa EHP Media Ngana garanga EHP Media Ngana garanga EHP Media Ngana garanga EHP Media Ngana